patiengo atakundi mapatinetengo oyo patiengo moingo atana patiengo atakundi mapatinetengo oyo patiengo Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bola Muka Mboto Mabota Mabino Mbote na bandeko yonso bo meseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo Mbote pe na bino bandeko yonso bo ebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet tokolikia bo yebi libala ye komi mikolo miye na kati ya mosala yeto sangeni bongo na ntina ya kokomisela bino lisusu na bozindo na molai pe na monene sango ya lobiko ya loposo moindo libala yeto lobaki tokoya na bandako na bino tokoya mabota mabino na tina ya bofunguli lisusu bwanya mayele ya bato baindo libala wana ya bamwangisi Nsamu TV ya Afrika Toloma TV ya Congo Bopeto TV pelibala ya basango ya Congo TV talantango yonso toko sangena kobeta bikuke ya bisika miike mpo ya koluka basango iye moindo azena yango posa elimboli eteto zonga kili susu ngai na ndeko ngai mopanzi sango ndeko mampato beta kili susu ekuke ya ngunza manoka matomina mpo ya bosili sibongo sije yeto bandaki poso eleki pe kosolola masolo ya sika mpo na melape mwa mai ndambo na keinano kopesa mbote na ndeko na ngai nema mpa mopanzi sango yeto kotambusa manaka ya mokolo mwalelo nema mpa boni kuna ingeta kimia ezali kaka na kati ya etumba bubo mosanga kimia na kati ya etumba wana ezalaka bongo cri de guerre e kumbi biso kokenda na ngunza manoka matomina mbote boni pe bino santé matondo mingi ndeko ndombele pe bongo ndeko mampa elongo na bandeko banso baye bazali bazwami bisika bazali kolanda biso nzoto ezali kimia katni tumba etozali na yango ya lobiko ya loposo moyindo matondo lelo tosepelaki tosolola bomoi ya baindo kati na mokili kasi na bokoko mbote mingi kuna na bana oyo tokanisi na etoni ya France na Rennes tolobi mbote penza na Keliane mbote na Profina mpo nini te moko ya balandi manaka ye mosika kuna na Kolma ndeko lubokolo pe madame na ye Zuzu Muzembe na bana na biso kuna na ndako kimia mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino banso ndeko mampa to betaki masolo mokolo wana mpo basala moto po basala moto po basala mwasi bazoi mopanzi ya mobali mais curieusement banyama yonso basalema nyama ya mobali nyama ya mwasi voilà mayele bungaki na nzambe tango akomi na moto abosani kosala moto ya mwasi stratégie na ye alalisa nano moto pongi abenda nayebi te soko bozwi yango makanisi ndenge bokendeki na mpo ngai etungisi makanisi ya ngai esika nakendeki se bongo tata ndombele ndenge etungisi makanisi mabino ndenge mpe kaka ekokoba kotungisa makanisi na biso pamba te ntango tozi bana to otanga la science zoologique bayebisi biso même l'œuf du pigeon ndenge eza wana azalaka na partie jaune na partie blanc blanc de l'œuf aza na biye asalaka na nzoto voilà jaune de l'œuf aza pe na biye oyo esalaka na nzoto voilà donc nzoto ya moto eza na bapartie basique pe eza na bapartie misusu oyo eza nango secondaire soki kutu ndeke
na mwa liki oyo ebimisaka ye bakaboli jaune Motata na monengwa. voilà bongo sikoyo mutu oyo azali vraiment intégral babimisela ye kaka na corps solide ya mokuwa. Donc lokola ndenge baloba toujours mutu soki emonani ekoti geno elataka susu ekoti te lokola mutu ezali en tout cas ngunza soki bokoki kozinda susu na bozindo mpo bato baleli. Matondo mingi ndeko mampa elongo na ndeko Ndombele na banzi ndenge kaka tolobaki ete omoni christianisme eye kobungisa bayindo baza koprétendre kolakisa ete bazali mayele kolandela enseignement au christianisme pe fina ba enseignement oyo bango batangi na baetelo ya bapaya nzoka nde na kati ya bayindo lokola bakoli na enseignement wana boyebi eza nango te mayele mpe eza na yango te. Donc moyindo azali lokola pe bongo soso ya ntiele oyo baliesi na baproduit oyo akoli na baproduit abani kobimisa kiboproduit kati na ye me ye azomona ke aza munene aza kitoko nzoka munene na ye kitoko na ye musuni na ye ekoservir mutu na eloko te kutu ekopesa nde mutu maladi yango esali ke bapays nyonso ya Afrique mpe baafricain nyonso nakomona baafricain boye baza koprétendre bato malamu baoprétendre bato oyo bazali mpe bato baoprétendre ke bato baresonaka me nakofanda na africain mundele azomoni kaka mwana moke mundele azokosa ye mundele azomanipule kopesaka bambongo mpona bakina koboma bandeko na bango. Donc elingi koloba ke moyindo aza mayele te nde bible nde moto ekosa yango moi moyindo ti lelo akanisaka mwasi auta na mopanzi ya mobali moni nzoka ye moko akoki kopusa makanisi te atala soki soso aza na oyo ya mwasi na ya mobali soki ndeke aza ya mwasi na mobali soki kutu liki kaka oyo kaka liki kaka soso abimisi me ezokabwana ya pembe ezali ya jaune ezali bongo ndenge nini yango mpona biso bato ifale nzambe alalisa na ye mutu mpona kende kozwa akozwa mokuwa mpona kosalela yango mwana mwasi to mwasi oyo aza munene oyo bazalaka na baforme bango bazali. Donc nyonso wana ezali kaka lisolo ya tala sanza tala mama moko boye akendaka dimanche mosala yango lelo amata likolo. Donc lisolo wana yango ekotaka do masolo tokolaka na bana mike yango ti lelo mpe ezaka epai ya bana mike ndo mundela alobi ke tokobandaka kokomisa bayindo kokosaka bayindo chaque fois bazalaka ndeti bana mike yango bayindo bazali bongo. Donc koloba mwasi asalama na mopanzi ya mobali eza nango lokuta po ete tata mokeli akela butu akela moi euta nyonso esika moko nde akaboli yango moni comme pe tata mokeli akela mwasi akela mobali bauta bango nyonso esika moko me azwa mopanzi te mpona kosala nde yango ememi biso ya likambo koloba boye lelo oyo eza na information mo epanzani ke papa alobi babandela bible papa alobi ke saint livre eza malamu te esengeli basala nini bakoma mokanda ye kobalisa makambo ya réalité ya lelo po bible ekomi archaïque te makambo makoma makuna ezekala eze kobalana te na réalité ya lelo mais bapaster awa baoloba eza inspiration o bible eloba ekomi ya kala il faut nzambe ainspire liso makambo esalama. Donc ingoloba nini ya christianisme ese ekomi na suka bakosi mingi bakomi na suka balingi so batia eloko nini su bakokosa liso bayindo omoni me lokola awa nanu bazwi version yango te yango moni bayindo bapaster baokobaka kokosa kaka ndenge bakosaka me bango moko bato oyo basimbaka bible bacomprendre ke christianisme ekomi na suka baluka eloko nini baosala nde esika biso elobaki ete mundele azoprépare déjà mpona azonga na judaïsme moni mundele azoprépare déjà azonga na judaïsme. Donc livre oyo bazosala eza nanga retour na judaïsme vraie religion na bango oyo bango ifale basala nini balanda mpona bacomprendre ke bible ememi désordre na kati ya monde nde yango ekomisi bango bakomi na baniongo ebele ya barace vomi baluka kosala racheter tika tosala livre mosusu mpona tobima nde eti wana ezalaki mabe to wana tocomplete. Donc yango wana nde bozomona. Donc na mokuse koloba mwasi auta na mopanzi ya mobali eza lokuta yango tosukisaki ya koloba ke sanza ezali na genre féminin mpe bongo moi ezali na genre masculin. Mais sikoyo soki tolobi ke sanza sikoyo esalama wapi tobalisa na bible toloba ke sanza ti esalami eza ndambu ya moi nde ekendaki kosala sanza na bandi eza bongo te moni soki tolingi totanga nzambe il faut kotanga nzambe na nature ndo kocomprendre nzambe moyindo abimani na kati ya nature
abima na kata nati akota na artificiel akota na ba fiction yango moni akoma kolanda pe masolo ya ba fiction ba fi masolo mingi babinga ba beta na bible ndeko ndombe les lokuta parce que nzambe babinga kaye nzambe amonaka memi na sali banga nzambe amonaka nzambe ayoka ka memi mutu aza place mingi nzambe ayoka nzambe asalaka ate sika nisi yo mutu azali nzambe osala mais nzambe amona dana FT tant basalaka mbeba nzambe amona bango te parce que nzambe ya adana F babatani mais kutu ebanda na ino bayoki bapa ya nzambe adana eva bayoki bapa ya nzambe nde bakimi bakei kobatama toyebi te nzambe yango na ntango wana azalaki nzambe moto babatami mpa luki amoni te c'est écrit dans la bible omoni sikoyo eloko wana mais bayindo bandima yango nzambe aye azotuna abeleli ti alembi atuni boze wapi balobi mpe na nzambe tobatemi donc nzambe akomi na incapacité ya komona bango tala sikoyo basolo wana bayindo babotama mpe komonisama nzambe mpe alingaka mona bango tengonge ngeke kokazongi na ye mpe ndako na ye omoni sikoyo eloko wana sikoyo bayindo bakolisi bango na ezali na enseignement na ti lelo yango mwe batika sango sikoyo mfumuki mbango ye sango bakoko ye ekota sikoyo epai ya bayindo mpo bayindo bazwa vrai enseignement ya bakolo mpona bakola na yango moni tozalaka tolérant na bato oyo bafingaka na bato oyo balobaka tozalaka tolérant donc eza neti mwana moke ayebi nano eloko wana te en tout cas il faut supporter ntango mpe ozotangisa même élève na kati ya sale en tout cas il faut zoye na mémoire oyo bapoti bapesi yo ye oforme akoma siko na mémoire oyo ozali na yango donc yango moni tozalaka tolérant na bandeko bafingaka bandeko balobaka mpo na nini parce que molakisi il faut ozala tolérant liboso ya baélève nde ntina oyo lelo siko tokolobela sikoyo bokoko na biso matondo mingi matondo bandeko balandi ezalaka bongo ifale tolongola eloko wana ntina ya manaka ye koyaka kobotama bino tomeseni koloba koluka kozongisa conscience ya moyindo na nzoto ya moyindo nyoka tikala koloba te nyoka tikala kotambola te nyoka yakosaka eva nguma boa piton anaconda bino na ndako bopona nyoka nini asololaka na eva mpo bapesa ye etumbu akobanda korampe liboso nyoka atambolaka ndenge nini lokwa mokomboso non tozwa mayele moyindo aze ya kobunga moyindo lelo aze kondima babakisa manda na monisco mais président Kabila bakisa ta mokolo moko te na bomoi monisco aze koyiba bomengo ya bayindo bato oyo communauté internationale oyo ekata biso maboko babakisa na bango manda mission oyo esilaka te banda soko 2000 soko 1998 te lelo babakisi manda bakongole babeti maboko bayindo babeti maboko mais président Kabila ndeko na bango abakisa ta mokolo moko te touti wapi tukomi wapi pe toze kokenda wapi ngunza manoka tokota na masona biso ya mokolo mwa lelo bomo ya bayindo kati na mokili na bokoko mais lelo po nini à chaque fois soko tolobeli bomo ya bayindo fo bolinga ezala na bokoko fo bolinga tobatisa bokoko po nini te tosala brassage ya esika ye tokomi totamboli te bolingi tozonga biloko wana yango mpe eze kotungisa bandeko balandi mpo nini bisika ye boze koluka kozongisa bato plein de mauvais souvenirs Kichudi Chibau mais mpo nini te tosali kaka moyindo kati na mokili to développer na bisika to komi ordinateur lelo to kei ensemble na bandeko wana mais bino bolingi to zonga ndenge to lobi bisika wana plein de mauvais souvenirs matondo mingi ndeko ndombele na mituna kolandela sujet to zolobela lelo na banzi ezali bongo yambo to poussa na ifo to zonga po ete même kotonga ndako babanda na mte na élévation fo banda na liboso na fondation biso fondation ya biso bayindo eza nde bokoko na biso kasi na kati ya bokoko yango eza na oyo mindele bakotisa na kati nde yango tozobimisa
totika bokoko pire ndenge bakoko na biso bazalaki na yango mpona totonga sikoyo bomo ya bayindo oyo lobi kuna tokozongisa bayindo ndenge tozalaka na ntango ya ngipiti yango moni ntina oyo tozongaka mingi na bokoko pamba te bayindo baliaka fumbwa moni bayindo baliaka mbika bayindo balinga mingi kolia pondu pondu eza bizaleli ya bakoko na biso pondu ezali mabete mbika ezali mabete fumbu ezali mabete shawarma peze mabete te pizza peze mabete charma tozwi sikoyo bokoko ya bato mosusu nde ekomi mabe nde sika oyo tozoloba ke bokoko babebisa yango omoni lelo ndeko ndombele meme soki okememi epai ya bandeko babengi neti bambikudi oyo babikolaka okende kokuta biloko mosusu eza kuna na kati eza ya bakoko na biso te ndakisa ndeti mbikudi azosala losambo na bougie na kati sanyambele malasi aosala losambo na poudre asengi drap moni sikoyo il faut bayindo bacomprendre poudre ekota mpona nini bougie ekota kuna ndenge nini nde sika bakoya kobalisa ke bokoko bato bakanisaka ke bakoko na biso bazalaka tokeba po ete mundele abebisa yango po ete bougie wana bato bamonaka poudre oyo bato bamonana na kati ya bapeve ya longo ezalaki teke bango bangunzo baza na peve ya longo nde batiaki yango ezalaki mundele po ete mundele alandela mfumuki mbango kobanda 1921 tiki no mfumuki mbango ake kozonga na mokila molimo na 1951 tant mfumuki mbango azongi lokola mundele ayebi évolution physico spirituelle ayebi yango ke moto nyonso ntango avivre physique soki azali su na physique te seke aza spirituel œuvre na ye soki aza libre na molimo œuvre na ye kosala continuité donc akocontinue kovivre mais spirituellement akovivre par rapport ya banani par rapport ya baye oyo batikali na œuvre na ye omoni nde esika mondele ayaki komona ete bangunza oyo bazalaka na mfumuki mbango baye balandaka mateya ya mfumuki mbango oyo bakimaka bakotana na bazamba mpona kokende kobatama nini l'état belge akanga bango te nde baye wana nde esengelaki balanda bango parce mfumuki mbango akosala epai na bango nde esika oyo baobligeaka bandeko wana bakotisa poudre na kati bakotisa bougie na kati na baceremonie na bango bougie ekota poudre ekota badra ya pembe ekota na bible mpe ekota base oyo asalaka action wana mingi ezalaka mingi diangenda moni paye diangenda ntango papa na bango azongi na mokila molimo nde bongo mindele bazwaki bango misaku dialungana diangenda kisolokele nde bakendaki kotangisa bango nde esika bayebisaka bango ke papa na bino asalelaka nkombo ya yesu ntango diangenda kokola bakomona congo ezokende na indépendance nde diangenda bakobengisa ye pa mese pétion mpona bapesa sikoyo nzela ya kosala église kimbangisi edo église de jésus christ parce nde esika oyo diangenda akendaki koluka bangunza oyo bakotisaki sikoyo babougie badra ne yango esika bokoko ebebi so toke na ngambo ya spirituel so toke na yango na ngambo ya yango moko bokoko ebebi na baforme ebeye ndeko ndombele tozwa nani ndakisa eza na bato mosusu tobengaka bazali tozwa kaka bambikudi mais eza na bambikudi mosusu babima basala kriki na bango eza mpena na babengaka yango nini eza na réseau mobimba réseau wana bakendaka ndakisa ndeti kobikola makambo koloba makambo na mabota réseau wana ntango bakokende koloba na mabota bamisusu bakoya bayebisi bon il faut bozwa tosala losango mpo bozwa biloko bokoko bokoma na mbongo mingi mais il faut tokende na cimetière moni tokende na cimetière nde esika oyo bokozwa sikoyo makabo to mbongo yo ntango koyoka ndenge wana koya bato nyonso balukaka bakoma na nini na mbongo nde bakokende sikoyo esika wana na cimetière wana mpo na nini po ete mundele azalaki na posa ya eloko moko mundele ayebi ke balie sacré ezali bacimetière basource nde eza balie sacré sikoyo mundele aza na posa alongola bayindo na contact na mokila molimo na bango ayebi ke contact eza na cimetière contact na bakoko ezali contact eza na basource contact ezali sika mabanga ezali contact ezali sikoyo ifo nabimisa bisika wana nde bisika mabe ndenge babimisake bisimbi bazali bandoki baange nde bazali banzambe bisimbi baelema doki bapellation wana nyonso ezali milimo mabe mais ange nde azali molimo malamu
nde bongo basango yebi ndeko ndombele ezalaki na makambo mingi basango bazali kosala emsu bokende emsu na bacimetière bakenda bachaîne bakenda bani bakangi na batombo balobi mutu azomonana aza ndoki il faut kokanga donc ntango yo sikoyo okei omoni ndeko na bino amonanaka na bakangi bachaîne moyen mpe yo ozali so na confiance na bisika bakunda ye eza te elongoli biso confiance meme na bisika bandeko na biso bakokende bamosuku bakóma ntina niveau ke bazwi mpena motu bamemi ye ntina cimetière tina cimetière bakomi wana baosala prière na kati ya cimetière prière wana emsusu eza deya bien planifié bamosusu deya bayaki deya place wana bakotaki batie tio moko na sa mabele ekei ti na tombo moko ya mwa mosika motu moko aza na mwa mosika yo yeka ya place wana yo kuta balobi ke bon sikoyo oza na posa nini oza na posa mingi ezala mingi baarabe babenga bao banani babenga bao mingi bamarabu nde basalaka biloko wana oza na posa nini oyo te naza na posa nakóma na mbongo ebele toke na cimetière bakomi na cimetière nzo basala baza na bandi na bango mobima basala makambo wana batia tioti quelque part yo ntango okomi wana marabu wana alobilobi babiloko na ye wana alobilobi yo kozotala kaka ozoyoka nsima nango oyoka mongongo mo ebimi wana elobi bon ça va posa aza na posa nini oyo aza nango posa akoma na papier nzoka motu moko aza quelque part atia tio azoloba makambo wana yo kote oza omoni pelaki donc mongongo wana bato bakoyokaka ese spirituel te ozona eza spirituel te siko ntango yo koyoka ndenge wana obangi te omoni pelaki cérémonie asali ya moto asali nini alobi nakoma bokomi na mwa papier lepika te botie na place wana bon bozonga ye mosu na 2 jours te bozonga ye mosu na jour moko bokei na bino jour wana bozonga ndo moto wana azalaki wana nde moto aya kozwa nini wana ntango bino bozonga bango bayepa zwi akomi na écriture moko oyo moye oza na facilité ya kotanga eza te aye kaka azongisi kaka place wana yo après un jour osali nini bozongi ntango bokoma wana bomonisi o nini wana boyoka siko na kati wana nyonso batie ma poudre place wana batie poudre nde motu sikoyo oyo aye na yo azwi buku wana apesi yo tozwatanga yo sikoyo lokolo yebi naye bakomi na to otanga te nakoka na te oyo zwa poudre olongola ezongisaka ngambo ye moko atangi yango kaka ye moto akoyeba otanga ote balobi il faut tia $1500 likolo wana après sikoyo eroya kobotela yo $150,000 yo tango bakomi ndenge wana bakomi ndenge wana ça va lobi kasi toya lobi bozongi lobi nango eloki kobe $1,500 pa yo oza na poso okoma na mbongo ebele ntango oya place wana ozwi wana ta cimetière ozwi $1,500 wana otie ye patika alobi emso aolata mwa bilamba moko boye atie mwa eloko moko boye yoka momona kaka nganga kaka wana nde bokoko wana nde bokoko ezolekisa nde bokoko asali bipale wana botiki mbongo yo omoni mpena mbongo esali nini bomoi mpe bozongi na ye mpe boke mpe bozwi transport boke nzoka bato na ye oyo atialaka na cimetière nde baya kosala nini kozwa mbongo yo kenda yo bango bayebi esika bakutanaka bakaboni na bambongo mokolo sikoyo yo koya mpona oya kozwa $150,000 oyo bayebisaki oyo oya kozwa nde mokolo wana mutu oyo asalaka bongo asemaki ye akotikala ata na sous-vêtement emsu mokolo wana batiaki babezala ye so na 21 omoni atika na sous-vêtement apakoli bangola apakoli bapembe de ye mutu akomi pembe rouge si autant bokomi place mutu wana asali bipalene abi bon abengi siko ayoki mongongo libo bozela ngai moko nazoya nayebi te yo ye wana yo na omona na eloko wana so mutu wana azobima na butu apakola ngola pembe mutu azotabu yo maotikala yo wana te ofungoli mbangu falozela mbongo na parce que azoya na mbongo metala forme azoyela okopatante te okima bolobi kuna so bayebi so cimetière okina cimetière okokota ngo lisusu okota te parce que bike kuna makambo mabe esala nini nde esika oyo bayindo baboya kozala na contact sio na bakoko bakotisa so eloko wana mitu na bango ke cimetière eza bondoki cimetière eza nini de mindele mutu bamema biso na baforme wana omoni bamema biso na forme soki lelo ndeko ndombele tozoremarke na bacimetière emso kokuta mutu mosusu aolala ye mosusu na tombo okuta ye mosusu tombo efungwami eza mokila molimo nde azotambola na biso do mokila molimo abandi komema biso ntina niveau ke bayindo bamona ke eza nango mpe eloko te eza na cimetière okoyaka kosenga contact na mokila molimo na bandeko mais eza eloko te ndenge baintuition yango ozomona ke bato bafanda na bacimetière akoni kobuka cimetière mpona elongola yo sikoyo makanisi oyo bamindele basala nini bakotisaki yo ndenge mokila molimo ezotambola na biso nde esika oyo tokokende kokóma esika oyo bokonzi ya mokila molimo ntango ekoya na mokila mosuni ntango bareglemente sikoyo basecteur nyonso nde bakosongisa yango sikoyo ndenge oyo ezalaka
kala parce que tozokende ndenge wana mais ekotaki liboso falangani na kati yango moni ntina oyo biso toye mpona tozongisa sikoyo tokabola bokoko oyo mindele babebisa ekende mopanzi vrai bokoko sikoyo esala nini eya nakopesa kaka ndakisa mais ezala mpe likabo na bandeko bazolanda na ntango ya bakoko na biso bakoko babota na césarienne te ndeko Ndombele césarienne ezalaka te bayebi yango pe te mais bakoko bazali kobota soki mwana wana azalaki na position ya mabe eke difficulté ezalaki bakoko bazali koyeba bazalaki na bafemme sage na bango bazali kolandela bazemi bazali koyeba ke zemi oyo mwana oyo aza na position ya bien te mwana oyo aza na position ya malamu bazalaki bakoko bazali kosala ndeni échographie pe ezalaki te mais bakoko bazali koyeba mais bakoko bazalaki soki kaka mwasi akomi na zemi akomi na retard après 3 mois ya retard wana ezalaki eloko ezali kosalama na bakoko moni makambo mosusu oyo ngai nalobaka lelo bandeko mosusu ndeti baza batretaka na bokoko bakoloba ndeni ngunza azoloba makambo ya boye nto bazobosana boye traitement ya kotraite mutu na ntango ya bakoko na biso ezalaki te fo bato bakende na hôpital bayebaka yango te ezalaki na kati ya ndako kaka ndenge bobotami wana papa deja ayebi ndenge batretaka ndenge azoliesa bino ndenge baobokola bino na ndako ndenge mpe mama azosalisa bino azopesa bino batraitement yango boremakaka ntango toyaka bisika toyaka ngunza opesa biso mpe nini batraitement parce azozongisa ndenge bokoko ya kala esala nini ezalaki omoni siko position toza nao mais batango wana ezalaki soki mwasi après 3 mois bayebi ke mwasi aza na zemi après 3 mois baozwa nini omoni makasa oyo batiaka na bandako babengaka yango oyo bakangaka likolo na batole pai te mosusu ezalaka pai mosusu babengaka yango ndianga bakozwa makasa ya ndianga bazwi makasa ya ndianga basala yango sous forme ya zala to sous forme ya omoni eloko oyo bamama batiaka soki alinga mema kilo nkata voilà basala yango sous forme ya nkata bazwi ndianga wana batie yango na kati ya nzungu bazwi sikoyo pemba kaka pembe misato batie na kati sikoyo ya nini wana ebimi ondire zala après bamaki batie na kati bazwi longo bandeko bayebi longo eza nzete moko boye bato basalaka mpe bakwanga bazwaka makasa nango ya minene bizala makasa minene batiaka na kwanga bazwi siko baposo ya nzete wana ya longo bakati yango bafandisifandisa yango likolo bake na nzungu wana likolo ya moto batie bazwi mai batie etoki ndenge kaka etoki wana esili bazwi yango bakitisi mwasi oyo aza na zemi nde bakokana komelise demi-verre na ntongo demi-verre na poko demi-verre na ntongo akomela yango 6 jours soki 6e jour ekoki oyo etikali babwaki na bango akofanda bongo après 3 mois lisusu soki 3 mois ekoki bazongeli lisusu meme opération 3 mois lisusu bazongeli meme opération mais ekila na ye kozala pondu ya kongo akolia te mbika akolia te mpona nini pondu ya kongo akolia te mbika akolia te bazali koinvite mwana na kati ya libumu azala monene vaut mieux aya monene libanda ke aya monene na nini na kati moni par rapport na biloko oyo lelo oyo bayindo bazosala nini ngunza bolimbisi tokenda malembe bandeko baze kolanda baze na posa ya mayele mpe bososoli yambo na alekisa maloba epai ya ndeko na ngai mampa parce que nsima ya kopesa baprocédure ye bino bopesi bazwa baposo ya longo bazwa matiti ya basali liboke bazwa bapemba misato bati bokanisi na mokili ya lelo elenge mwasi moko akumbi zemi na ye akoye epai na bino soit disons même basage femme wana babotisa ye soko tosololaka na ndeko moko alobi na nge eloko moko eze meme pa ndenge wana me ezalaki mpo balakisa esika bayindo bazali alobi na nga mpo nini bato ya bonzambe ya bakoko basi mibali baze kubuka baze sali te baze kitoko te baze propre te soko deja moni ndenge wana bongo makambo ezali kobima na bato yango. Est-ce que vous avez compris que ce n'est pas facile? Et si quand mokili est comme il est là, on monte à kokendaka en échographie,
bamoni na bango mwana zé na position mabe une fois to deux fois tango akei balobi te akobota na voix basse te basala césarienne bomoni te que c'est plus simple que moto azonga neti na makambo ya bonganga soko na ino baze kokoka ko considérer bato bakumbi message yango te bako considérer bizale matondo mingi ndeko Ndombele na mutu oyo akei na échographie abebisi mbongo na mutu oyo babotisi na césarienne afuti mbongo ebele na mutu oyo aluki ndianga aluki pemba oyo ezalaka na oso 100 francs aluki longo eza na nzamba atie mwana botami normal mwasi pa boti sans difficulté sans password parce que son formule ngana pesi mwasi ko bota sans passe le passe ya mwasi ko zala kaka ndinga ke na ka toilette mwi formule na pesi passe ya mwasi ko zala ndinga ke na ka toilette ndeka biso to kota ka toilette o to yoka na toilette ya oyepa ko botela bongo ndio na ndenge ko ndikolela passe na ndenge ko bota oboti ndenge so za bwaka ka maki et si vous avez un bon camarade qui est au gam, à Olé, vous n'avez pas de na robot na Olé. Moi, pour moi, c'est ça, non. Ceux qui ont moni, Moutabo Koko, Aza Salité, c'est normal, il est Ndombele. Parce que moi, je suis à Makasso, moi, je suis commis à Ajo à Rosagana. Papa n'a pas, maman n'a pas. Baluka, moi, n'a pas, on est sur la rapide, propre. Et c'est pas Coca. Ni ta on est sur Sani. Azo Sakana, et ça, Nini. Et ça, Liboye, Biso Bayindo, Tobunga. Tant que mutu auti na kobonga wana aye sika bokoko esa nini ezali siko lokola zo traverser période à l'omwe na période mususu akoma na période mususu yamba moni la biso bongo moni eza lokola mwana muke aolonga na période abo mwana pona kota na période ya kimokolo asakanaka asimba poto asalaka boy bayindo bazalaka bato ya bopeto na mokili mobimba do bata bopeto mokili mobimba o baleki bayindo bazate moni melokola ko bunga ya muto zo mona ndengwana soki lelo bato baolobake bokoko eza bondoki meka musanga eza salite eka musanga fumbu eza salite fumbu eza mbike eza salite moni eza nini omoni dikambo bandeko basoso bazolo bana biso za lokola oyo okuta muto azolamba fufu na makolo na muntu azolamba fufu na maboko na za peto na banzi azolamba fufu na maboko siko azolamba na makolo za peto te elo onyezo akikaza za bopeto te parce que makolo basala yango te pona lamba fufu mais basalo boko te pona balola fufu siko yoso tuna ngunda siko na muntu na olanda nini na olanda na olia fufu oya muntu za peto donc o biso masolo biso to bidena masolo bokoko oyo ko bikisa bayindo lobi. Même le monde est évolué, mais le monde est évolué qu'on a dit beaucoup qu'on a bango. Ba chinois ba évolué c'est qu'on a dit beaucoup qu'on a bango. Les gens na Chine ba fanda batanga kana na ba kota na bango. Les gens ba chinois ba commande ba kota na bango. Moni, les gens même ka bango en Europe, est-ce que ba école oh les kuna na Europe, etanga ba on est sur na français, na allemand kuna batanga na langue. Na langue na bango. Toki na Grèce, batanga bana batanga na ni. Na langue na bango. Mais pas la biso il faut tant en français. Comme moi na mayel il faut ça en français. Kuna na poto bazo bazate wa lo français. Moni bazali. Donc nyoso wana eza yango te. Biso to ye pour na bayindo ba comprendre yambo na bokoko. So bayindo ba comprendre ba oyeba ko vivre na kata mokili. Parce que boyebi o mokili to zana yango il faut yeba yango. Soko yebi yango te o ko vivre na yango te Ndombele. Mundele asali mutuka. Atie ba rétroviseur na kata mutuka. Ozotambola ngata mutuka soki carburant na yo ekiti eza na indicateur oyo ko indiquer que carburant ça nini ekiti soki olingo tala na sima eza na ba rétroviseur oyo ko tinda osala nini otala sima même mutu asali mutuka wana a imiter nani mutuka kati alandi ndenge mutu asalaka ndenge mutu arezonaka parce que mutu pe ndenge aza boye ayokaka nzala eloko esalaka mutu ayoka nzala eza nini so indicateur eza te indicateur que vous senti que vous allez ça ni les alliés font la boucle qu'on a collé dans ma ko sala mutuka a sala mutuka ko landela ba besoin o ya salini azali na yango na ba posa ya zali na yango omoni siko tangu mutuku ta sali mutuka eza na lolenge nango yo pe mutu sana poso tambola na mutuka il faut o bala na lolenge ya mutuka pona yo sala nini o tambola wana kutu mutuka ba sale na mpe nzela ba tie pe même ba principe ya nzela
ndeko ndombe batie même ba principe ya nzela pona otambola malamu na kata nzela il faut zala na ngambu boy ozalela boy bongo mokili o tata mokili asali bongo mabele oyo bayindo bazofanda tata mokili akotia principe te mais premier principe est où pas ya tata mokili omoni premier principe est où pas ya tata mokili il faut biso bayindo to kota na principe yo ka ile ko ni lelo ezo déranger bayindo même na biso to kina même na été na politique elo ni ezo déranger bayindo elo ko déranger bayindo tellement mundele atia makanisi atia akomisa baonde tiye bakoma ko yinana to koma ko yinana entre biso na biso mo ndi malika mamutazo lo bazate parce que mingi ne baza lelo ba otuna ngunza ngo manoka zo lo bana biso boyi atanga wapi d'après bango bazomona pono lo makambo il faut sala ni il faut tanga nzo bazo bosana ke muto ya kana kata mokili atana likabo tata mokela saini apesi Jésus oyo bango bakumisaka atangela wapi Mahomet oyo bango bakumisaka atangela wapi mais lelo oyo na ba licencié ba otanga nani Jésus ba olana mibeko nani ya Jésus moni le problème to ça nango ezali mundele akomisa bayino na principe na ye donc ezali ordinateur laptop oye o installer o tie système nani oyo moko saili olingi na kati ya laptop bayindo batsa bango système amindele omoni neti o moyindo akoma soki eloko wana système na ye ezate mbamo asaini afindi kaka parce que ayebi yango te ete eloko esalamaka epai ya bayindo tozwaka ata laptop zwa eloko moko boye connecté na laptop soki eloko wana laptop ayebi yango ta osala arefise yango aotanga yango te aotangaka oyo basala nini oyebi yango esali ke bayindo mindele balongola bango na système oyo tata mokela kelela bango mindele aprogramme bango na système na bango sikoyo bangunza baye kozongisa système ya tata mokele epai ya bayindo so bayindo bazongi na système ya tata mokele nde bayindo bakoyeba il faut surtout kota toyeba makambo na biso ya mabele mpo toyevolue nde esika oyo bazoloba ke meme bokonzi oyo bazobundisa bakoki kobundisa yango te parce que kolandela batindami ya tata mokeli kolandela programme ya tata mokeli alaka première alaka deuxième alaka troisième alaka quatrième na quatrième oyo alaka nde esika oyo aloba bolamu moko boye na kati oyo ekobongisa Congo ngunza bolimbisi wana kuti bosimba te ekotokisa lisusu bapote ekomaki na kokauka nde koma mpa maloba mboka bino matondo mingi tata na kopesa biso maloba ngunza bokoko baka kotuka bato puisque lelo oyo olobeli makambo ya mai ya césarienne en médecine c'est une évolution toyebi te soki césarienne yango moto adécouvraka yango soki nani soki féminin ya césar mais kobota ya mwasi bible elobi eza a partir ya lisumu eza recommandation moko divine ya nzambe sikoyo wino awa ozopesa conclusion ke mutu soki asaleli formule wana pasi ya kobota mpo na ye kobota mpa na ye ozala un fait aléatoire ndenge kaka tobalukaka na nsima est ce que ozoconfirme likambo wana liboso ya bato e na baye oyo bakomeka expérience wana ozolaka bango ke yo moko osalela yango na bapatient na yo na bato baya koconsulte yo mais wana mpe ndeko nanga mapa kocontredire nzambe po nzambe alobaki yo osali mabe okobota na pasi euti na nzambe ndeko mampa ndeko ndombele ntango tolobi ete mwana mwasi asalami na mokuwa ya mobali te tocontredire nzambe te wana bino botufango normal bino bokokendaka kaka na kocontredire te oyo ekomama na bible eza nzambe te eza bato nde bakomaki yango omoni siko ifo boyeba eloko eza nzambe te bozali kosous-entendre ke nyonso oyo boza kocontredire ezali nango nzambe tata oyo akela likolo na se parce nzambe asala buku te eza mabongisi moko ya bato nzambe asala buku te nzambe asala nde mokili nzambe asala buku te nzambe asala nde mokili bato nde basali mokanda omoni yango moi lelo ekomi mabe bani babongisa lisusu sikoyo eloko wana sikoyo yango buni boloba na biso tolanda yango sikoyo pourcentage ya réussite na expérience wana oexpérimente yango déjà ou bien eza tâtonnement ou bien eza baprojection nanu esalami te omoni ndeko mampa toza liboso ya média ntango tozoya koloba makambo evante te toloba makambo oyo bato oyo ekobikisa bato lobi omoni bandeko bazolanda bango nde bakoeseye nde bakoya kopesa biyano
biso toyete mpona koloba ke boya mpona tosala miracle te biso toye mpona topesa sikoyo biyano epai ya bayindo parce que bayindo bazolela na bapasi pasi ya kobota bayindo baolela na pasi ya boye bayindo baza na difficulté ndeti ba AVC ezozwa bango bayindo baza boye fumuki mbangu sikoyo osala nini akotinda bato bakoya oyo bakopesa basolution ya badifficulté bayindo basali nini bazali na yango toye kopesa basolution omoni mpona koloba ke moto akobota mwasi akobota na pasi mais landa lisolo yango yanda lisolo yango eza mpona baliaki mbuma mbuma oyo mpe toyebaka te so eza mbuma nini alembuma monoko oke kobomba na se alebilaka mpe elandeleli yo kote ya se olobaloba kuti oandolia na pasi siko nzamba ngo balongola mbuma ngo na mokili il faut tozonga na esika ngo landa na lisolo yango omona kita lisolo ya bana mike so olandika lisolo yango okomprendre kita lisolo ya bana mike na nzambe na bango aza mwana moke soko olandika lisolo yango ya nani Eve akei azwi mbuma nyoka ayebisi ye lia mbuma wana okoyeba mabe na malamu ye mpe azwi mbuma ayebi mabe na mama amiyebiki ata bolumbu ake na mbuma na ti epai ya mobali na ye alobi na mobali na ye lia mpe mbuma oyo okokomprendre ndenge nga na comprendre ye mpe alie après bafi retrouve baza bolumbu ekomi na ngonga mobe nzambe aye nzambe azotambola boye bango babatami ye siko parce bamoni baza bolumbu nzambe atuni bobino boza tobatami yo totenandaka lisolo yango okopanika lisolo mo abana mike ngunza bolimbisi donc tokoki mpe koloba ke eza première erreur ya nzambe moto azalaki na ye moko ye aluki alalise pongi abimisa mwasi na mopanzi aussi longtemps mwasi yango ye wana lobi ayeli lisusu moto mbuma ya kobebisa ye donc non il fallait babanda boye il fallait pe babanda pe teke na dan alalaki nde balongoli mopanzi faye babandaki na nyoka ya mobali ndenge alalaki balongoli mpe mopanzi il faut babanda pena babeta pena na nzete parce que nzete mpe ndenge ezalaka eza ya mwasi eza ya mobali epesa ye nini ezali donc il faut bakende babeta masolo wana nyonso mpo atondima ke eza buku ya nzambe parce que bakobeta kaka mutu te apres batika bakolta batika badiama il faut balexplike mpe na ndenge diama ngo nzambe akelaki yango mpona toconfirme directement ke eza buku ya nzambe tata ndombele yambo tozongisela bino tuna susu motuna mibale na ngunza en tout cas ezala sujet ya réflexion tokotisa bososoli plus même kaka na mokanda na esantu botangaka balobi esengeli bozala na discernement. Or qui dit discerner voit quoi? Critiquer, réfléchir, observer. Mais pour la nuit, c'est quoi pasteur na rolobano makamanzambe ba kanisela rangote. Makamanzambe ba réfléchir sa rangote. Azo confirmer que bozali ba mouton. Hein? Muto aliembuma na munoko. Na ngonga wana abombi na se. Nzambe siko petango aye apesi bon bilamba ba bomba na se. Donc erreur basalaki ya mbuma kutu nzamba leki likolo. C'est comme si tata na ndako abimaki azongi mwana apasoli vert. Mbala mo alobi a partir ya lobi bokotala sous TVT. Oh ba pako ba pasolaki nini vert. Après lobi a partir ya lobi TV o soki na bimi bo finika rango dra. Siko mutu oza na maele est ba pasolaki vert ya solo ou ba fungolaki le TV. Donc bino botika la kusosola boyeba mukolo yango ba liaka mbuma ou bien ba kendaki nde kofungola TV wana. Bino batu boko sosola. Ngunza talisa biso maye ozo kabula ba mabota. Est-ce que esengeli na muta loba na cimetière pour bolobela ki ma cimetière et comme boye solennel na famille mamsu boke commémoration ya muta kufa boke ko ta gerbe de fleurs bazui mukolo ya famille ba pesa maloba o biso na église ba yebisa biso loba na famille te ba loto loba na cimetière te mususu azui maloba meka ko pesa biso na mpoli. Est-ce que ezali ndingisa ya koloba na cimetière to esengeli kokanga munoko ndeko mampa na betaka lisolo oyo bandeko balandaka nga bayokaka nga mbala mingi nalobi meme nyama meme misisa ya nzete na misisa na yango bazalaka ya kosangana bakabwana te mais esika oyo misisa lukaka yo nanga tozalaka te toyebi pe te na bakokoso akutana nango kuna na sa mabele yo nanga toyebi te tomonaka makasi ekoma vert moni mais soki tolandeli misisa wana ti ekomaki misisa bandaki ndenge nini okomona mbuma oyo wana nzete wana botaki ntango mbuma koli bato balie musuni nde mukokoli nango nde ekokobota misisa wana mpe na kati ya misisa ebimisi so nzete oyo ezokola eza purement spirituel purement ndenge mokili ezali eza noka simple eza ndenge mokili ezali
donc tango papa aboti yo yambo nanu tango mwana botamaka mwana botamaka na mutolo mutolo ekangama na mama na ye ese kokani teke na nzete oyo ebimisi mbuma mbuma wana eza singa oyo ekangami na nzete kati mutolo yango wana soki okati nde ozwa mbuma wana osali nini olie kasi mutolo oyo mwana bimaka na ona epai ya mama yango mpenza na manga wana na kasi singa wana nde yango mama na bino ye mpe azalaka na mutolo na mama na ye mama wana ye mpe azalaka na mutolo na mama na ye mama wana ye mpe azalaka na mutolo na mama na ye nde yango wana eza bokoko yango wana sikoyo ntango mama azongi akufi akei donc directement manga oyo ebotamaki na mutolo nango bato bazwi balie basepeli na manga yango etikali nini mokoko lido okomi koko omoni ntango okomi koko bake kolona yo mpona obota lisusu nini obota lisusu bambuma ya sika siko ndenge baloni yo eske mokoko oyo oloni okoya obwakela yango mai te mpena ndeko mama ifo ya osopela yango mai ifo soigner yango kasi esika yo okokokunda ndeko na yo bandeko mwasi olulaka wana tata mwasi ntango ayakala soki natali mwasi oyo mama leki na bango na donc na démarche na kitoko mais cimetière ya mama leki wana okoki okenda te nde sikoyo esika mindele ntango bayi kocomprendre bato oyo bakenda mi na cimetière seke bazosenga boyokani na bandeko na bango bakenda bapesa bango force nde bakoki bobimisation bozobona beti lisolo oyo ote na bamarabu basangelaka bacimetière bainisi bato esika oyo mikokoli na bango eza mpona bakenda kosopelaka yango mai te nde esika relation ya biso bayindo ekatana na monde spirituel en tout cas tata ndombele tokoba biso tobombi susu motuna mosusu po ngunza opanzi biso bongo pena matondo boende ezalaka bososola makanisi ezali kotungisa mpe bino bandeko balandi kasi ndenge tolobaki manaka ye ezali koluka kozongisa conscience ya moyindo na nzoto ya moyindo soko esalemi epai na bango malamu soko elekeli epai na bango ya kobetele maboko Josie akei na Mont Tabor akutani na Eli na Moïse bakufa plusieurs générations avant Jésus. Mont Tabor ezalaka cimetière akendeki kosenga mbuya epai na bango loko ekomami na mokanda oyo elobaka lopoto ingeta tobeteli maboko soko mondele azali kosoigne bacimetière wana malamu soko yo moyindo kei na cimetière obungi nzira wana liporta lifelo po oyo badesinela yo be na biblia moto ya maseke moyindo mokila mapapu ya ngembo non tokola ata mwana moke lelo olaki ye nakoyela osoko lilala oyei na yango te lobi olaki ye mandarine oyei na yango te lobi olaki ye lingolo oyei na yango te lobi akoloba na yo tika na yo kosakanga kaka bongo boni bayindo ngunza awa esika tokomi lelo bato balingi esthétique nalandaka lelo na mikili ya poto baze kosala bavideo mwasi akoki abima pamba te sans maquillage il faut mwasi azwa soko aze mbango au moins 45 minutes liboso ya kitalatala na ye bato oyo bakei wana mwasi akoki abima te sans koso parfume malasi alumba mwa solo ya kitoko tango aleki bato baoki mwa gorigoso aleki atakati bato fu batia mwa kabelo po abima mwasi ya page mwasi en relation avec la mode mwasi évolué po akenda mpe na biro ayambema mpe na botosi na lokumu fo aleka na banzela wana na bokoko na bomoi ya bayindo na mokili na bokoko sije na biso ya lelo biloko wana eze na esika na yango to eze na esika te matondo mingi ndeko ndombele biye wana nyonso botangi bakoko na biso bayebaki eloko moko esengeli toka koyeba boye ntango colonisation eyi mundele alukaki moyindo akoma ndenge yaza mundele asalaki effort moyindo akoma ndenge yaza nde sika suke mundele elalaka
akolinga yo po koma ndenge ya sayani azali yo po oluka suki no sani elala ndeti yayi olukisaso nde olukisaso mundele akolinga solo oyo yazo bimisa yo po sala nini obimisa yango nzoko bosani mundele azali salite ku koleka kuto batu nyonso tikoloba omoni yango esalaka ke mundele alukaka asukola ye asukolaka mingi makeke epai na ye bamai mpe ezalaka pasi me asukola mingi telema bamai ezalaka pasi nde akomi kosala baparfum mpona elongolaka ye solo ye azalaka na yango aza kosemakie parce que amiyebiki aza kitoko te ifa koma nini kitoko siko ntango yo ozomona bongo yo mpo moyindo oyo tata mokili asala o kitoko obandi koluka so kolanda ndenge mundele azosala nde yango omonike lelo ekoma bamama na biso ifo baluka kosemakie nto babosanake maquillage même na Egypte ezalaka bakoko bazalaka na basavo bazala kopakola bakoko bazalaki na baproduit bazala kosala mais baproduit ya bakoko na biso ezalaka plus naturel parce que bayindo tellement tozalaka très sage togardaka na lolenge tellement togardaka bokoko bonzambe kati na biso toyebaki koyeba conséquence ya oyo tozosala ya au moins na ntango na biso tobebisaka même nature te parce que toyebaka conséquence preuve eza nango pour nous comprendre preuve eza kaka ke pharaon abimi na mwasi bato moni na sara ntango aye koremarke mabe mo ezoya na mboka na ye aluki bato mayele bato balimbola ye mabe wana ezoya mpo na nini ntango balimboleli ye directement sani atiki mwasi wana akaboli babie na ye lingo baki asali réparation donc ye en tant que pharaon en tant que roi asali réparation na individu moko boye kolandela acte oyo asali azwi mwasi na ye donc bakoko na biso bazali koyeba mabe na malamu oloko so tosali yango ekomema biso nini lobi parce que na ntango bakoko na biso bayeba yememi koambome moto soki mutu da akomi ke abome mutu ti lelo eza na bacor ya bapharaon ti lelo ke yo omona o ndenge wana kutu formele wana ti lelo mondele nano akoki yango bon soki kutu bakomi na niveau kosala kisi wana bazali koambome mpona basala produit moto akopakola omoni bakomaki na baniveau bayebaka kosala baproduit oyo bango bazali kopakola me ebalanaki na bacor na bango mundele azopakola produit oyo ebalani na bango parce que ayebi ke bazalaka boye basalaka boye yo moyindo okoki te kokota na mokili na bango nde lokola tokoti mingi yango ekomi kobetisa biso bamaladi yoka cancer ya po ezalaka ese bakoko na biso bayebaka cancer ndeko azolanda baloba na biso cancer na monoko na biso eza nini eza te même toomona basirose de foi na monoko na biso eza nini eza te elimbola direte bakoko bayebaki yango te eza bamaladi oyo eye nsima kolandela biloko tozolia ezobalana te na nature na biso ndeke kocrée incompatibilité na kati ya nzoto ya biso bato nde epesi bamaladi ebele doki lokola mokili oyo tozali na yango eza mokili ya mundele biso bato nyonso bayindo bazolinga bakoma ndeti mindele nde tokomi mpe na maladi ya bamindele ekomi koya meme epai na biso awa donc bamaladi nyonso oyo tozobela eza maladi ya bokoko na biso te maladi mosusu tozobela eza bakoko nde bazoya kopesa basolution lokola banzete oyo esala banzete nyonso ya mokili ezali awa na afrique nde baya kopesa basolution mpona ebunda sikoyo contre bamaladi oyo biso moko bayindo tocrée na kotika oyo ya biso mpona kolanda ya bindele matondo nini matondo ndeko mampa kuna nayebi te soko bolengeli motuna to malobo mboka bino matondo mingi mituna mibale ya mboto ozongisela bino susu toyebi te ngonga kuna baotalisa biso mai nini kuna ngunza esengeli tozala garde fou po tokokumba kibokoko tokokumba bokoko kasi bandeko mingi mpe bazwi makama na bokoko akendaki mpo ayokaki eza kibokoko akendaki mpo ayokaki ezali koma mfumuki mbango talisa lisusu na baye bazali kolanda bolobeli biye oyo esengeli te tokuta na bokoko poudre bougie encens yebisa biso sikoyo bilembo nini esengeli tomona na ndako ya bakoko soki oke consultation na misu na etaleli okoyebake namoni boye mwa libanga mwa mai seke na carnet na guide oyo ngunza apesaki biso elongo bani seke esika yango yango to retrouver bokoko ingeta ndeko mampa ezali mpena motuna moko malamu na sepeli nango mpona esunga bandeko soki ozali na bokono to ozoluka esika bokoko ya biso bayindo efandi soki okei place wana eloka liboso ifo tala nano ndeko wana
azosambela ndenge nini soki omonika moto alinga asala bokoko me asambeli yesu bokoko place wana ezali loba oyo kokuta ye alingi asalisa yo abeleli bakoko nde bokoko yango ya mibale neti nganga kopo na ye ya 555 ngonga nyonso kombo ya bakoko nde moto ezolekani matondo ndenge tozoloba ke soki okeye mpe ya nganga eloko ya liboso nganga buka tozolobela loba ye oyo basalisaka na bokoko soki okeye epai na bango eloko ya liboso nani faut remarke losambo motu oyo abelela bokoko na kati ya losambo na ye akobelela mpe nini bakoko oyo bapesa ye mosala ya wana ya mibale bisalelo oyo aza na yango donc okoki te kokuta bougie epai na ye okoki te kokuta poudre epai na ye okoki te kokuta drap ensemble mpona nini parce que poudre drap ensemble eza nango nzete ya bokoko mais basango nde batilizaka yango moni eza na babiloko mosusu eza nango nzete na biso ya bokoko mais sango ntango aye atilize yango ezosenga désenvoûtement yango to bana kosalela yango wana kote tozokende nde tokosala misala wana mais na lelo oyo soki okeye omona san okosalela yango te po ete eza bokoko te parce que basango ni babebisi bokoko na biso moni babilembo wana soki okuti yango esika moto azoloba ke atretaka na bokoko keba wana eza bokoko te eza mélange ya bokoko na kimundele na kati mpo na nini mélange wana esalamaki parce que mundele azalaki na posa milimo na ye ezalaka likolo ya milimo na biso moni edominaka kaka biso yango alukaki esika nini akobomela fumukimbangu fumukimbangu wana akoka ete na musuni ntango azoni na mokila molimo nde alandi esika oyo bazobelela ye nde esika akokotisa bamungwa akokotisa bapoudre akokotisa biloko oyo ya ye parce que lokola poudre moto asala yango eza mundele seke inspiration nango ezalaki epa nani epa mundele seke bango moko mindele baza na molimo babengaka nini poudre soki ekei na eloko oyo eza ya bokoko na bino eke bomélange yango bokoko na bino mpe eza na milimo na yango soki bomélange sikoyo na oyo ya bino oyo ya mundele oyo ya bino lisusu mwaye efanda wana eza te kimi basa kolinga te mélange wana esala nini esalama sikoyo directement ntango oza kosalela yango okosalela ne milimo wana donc soki tolandi bino malamu bonzambe ata eza nango ya solo kasi soki akoti kaka mélange esili omonaki lusangusangu ata omonaki kasu kasi soki omoni kaka bougie ekopelaka na coin esili tikana ekomi négatif omoni abanzi bolandi ekomi négatif ndeti lelo tomona na logique mpena ndeko mampa na ndeko ndombe na logique il fallait bayindo nyonso baza na kimbangisi na logique omoni mais eloko nini sikoyo na kimbangisi ekunaki église de Jésus-Christ par son envoyé spécial omoni so église de nini de Jésus-Christ kuna omoni kimbangu azali authentique mais ntango kaka babakisi kaka Jésus pa epesi de eloko mosusu eza biso fumu kimbangu te omoni epesi de eloko mosusu yango omoni ke lelo oyo même so olandi na makomi eza na bato mingi baoloba ke Congo mpona ebonga ifo bolandaka nani fumu kimbangu bato baoloba ndenge wame tandis ke église kimbangisi na terrain ngo esali nini ezali mais bato mpe bakenda bakonzi mpe baokende wapi na église kimbangisi me baozwa solution oyo bato balobaka te bingolo bake baokende kokuta kuna mélange wana soki kaka esika kaka oyo fumuki bango bamélangeaka ye te yango tozwi temps oyo kobanda 1951 fumuki bango azonga na mokili na molimo ti lelo Congo eza komarke le pas po ete fumuki bango basangisa ye na bato mosusu il faut kobimisa ye mpona bomona siko vrai fumuki mbango na kati ya terrain yango biso bamuza toye na bango matondo ndeko na nga mampa matondo ngunza manoka matondo bandeko balandi etando ezengonga mingi ya koloba na bino eze kasi botala kaka bandeko ya teknike kotia biso penza manzaka kuna na nsima tokomi bosupporte bosufri tokabwana po ya mokolo mwa lelo ngunza tokomi penza na suka penza mena minite moko divisé premier régnier wana esimbaka epai ya bapoliticien mais epai ya bangunza mpe zwi esika politike ya mondele poni bao politicien bazangi spiritualité
bongo bino bangunza na spiritualité divisée pour mieux régner et Dieu pas na bino atoli alingi mwandanse menemi kutu ya fumuku subolo batefu kuna sokontuzi koya wasambulwa tata lulendo kuna kimbondo divisé pour mieux régner. Matondo mingi ndeko ndombele biso bangunza tokabwana te po ete lokola mai bakabolaka yango te mwa pe biso tokabwana ezali te oyo nyonso azolobela mfumu kimbangu na bosolo ndenge tozoloba azali mosali ya mfumu kimbangu soki ngonga nango ekoki nde bosangani wana ekoya wana na liboso yango wana kokabwanana oyo bozoloba eza te kokabwana soki bozoremarka ngo libanda iningo bake mutu na mutu na coin oyo tata mokela asala nini apesaki ye asalela mosala mais na kati ya moto wana ifo azala na mfumu kimbangu azala guide po te mfumu kimbangu azali mokaboli te ke mfumu kimbangu azali mosangisi esika nyonso bazolobela kombo ya mfumu kimbangu ntango babengisi yo eke ozali na mfumu kimbangu okoya mpona tosala nini tosangana mais soki oye te directement ozolakisa ke bofumu kimbangu kati na yo nde eza te nde esika bokabwani wana ezali donc soki sikoyo omoni yango elingo bake ndeko wana azosalela mosuni na ye mais azosalela molimo ya mfumu kimbangu te eza carrément mpona kocomprendre yango en plus nakoloba na bandeko boye toza na manaka ya munene tozobongisa conférence internationale oyo tokobengisa bandeko banso na baye bazali na poto na baye bazali awa na baye bazali bisika nyonso bazali nde mongo manaka wana lokola tozali kolengela yango soki ngonga ekoki mpe mikolo ekoki na banzi bandeko nyonso bakoyoka yango kasi tokosenga na bandeko nyonso oyo basungaka mosala oyo ekende liboso en tout cas bazanga te kosunga po ete manaka wana esabe eza kaka mpona intere ya banani ya bayindo nde bongo matondo mingi na bandeko oyo balandaki biso nguza manoko azala apres na mituna na bino na ngonga nyonso mpe na ntango nyonso soki bozala na posa na biso bolandaka nimero na biso baafishaka yango wana na émission bobenga nde tokosola na bino matondo mingi matondo ne mampa soko bambote mibale misato tobendi mpenza soka en tout cas totondi bino bozala ebele ndenge bozali toujours kolanda boréagir bosabone na bachaîne na bino baye totuni mituna na bino esengo ezongi bozwi biyano na bino baye mpe totuni mituna na bino te toboyi te kasi ngonga tokotuna yango meme en privé na ngunza baoyo batindaki bawhatsapp na bango bakoki kotindela bango na bawhatsapp na baye mpe bakolinga barépondre bango ouvertement directement na émission manaka esili te poso nyonso tokutanaka na bino na kati ya bachaîne na bino Congo Bopeto TV basango ya Congo TV bamwangisi Vuvamu TV mpe Africa Telema TV donc mingi ya kobakisa susu ezali te soki te koloba na bino ciao mpe prochainement bomo ya bayindo kati na mokili na bokoko nde ezalaki masolo ya mokolo malelo mpo nini soki esalemi epai na bango malamu soki esalemi epai na yo moyindo mabe nkisi ya yo moyindo bango bamelaka te oyo ya bango nde malamu basantu ya bayindo bango bandimaka te basantu banso bemindele Yesu Kristo mondele soko diabolo nde batie foto moto moyindo etikala bino matière à réflexion bokomela biso na banimero ye bimi na itando na bino tokozanga te kotuna mituna na bino tokozanga pete kopesa bino biyano tokutani na nimero mosusu na poso ezali koya kimia mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala omabota mabino matondo mingi Patiengo, atakondima patinetengo, oyo patiengo, moyindo atana patiengo, atakondima patinetengo, oyo patiengo. Soki opeki